Peigner trop, c'est trop. Nini yango si la raté. Mouton bango te peigner. Nini si la raté. Tika musela nzambe. Calme. Ochobota, yo mo to yo kolobi ozana mobali na yo. OK, si ba senta ya ochobota. Ba to sente. Ba to sente. Peigner la moté à ma bé. Oh, peigner les sous. Go boss moi, papa. Peigner le za moté mama bé. Peigner la moté. Taloba ke longi la kwa mwasa na maseke. Finga. Ah, te na no bino na kanisi. Ah, Ça c'est nini? So na kanisi. Elongi maseke. Mwasa lo ba bongo te. Au moins nzo mona za bolum taoluba. Zabolo. Una songi. Muzongi. Na teli maboni nga za ko lo bako. Mama so ba malim, pour mama so ba bongo te. Nga batindi mesimba te. Oh, batindi peigner. Batindi peigner. Oh, si batindi peigner parce que baby que Mike Kalamba est passé là so. On a deux événements. Ya minene ha. Ya minene. Oh, pena ke basana majabu wana. Tala air. Peigner la bini. L'air ka be venu nge comment? Non, esimba te. Non, ya suspect pour na. Non. Eza suspect. Ba otinda ye. Eza batindi ye. Batindi ye ne ko tinda. Batindi ye penza ya ko tinda penza. Ya pasteur. Yem da so préparer événement minene. Ah, tu comprends que batindi. Bilandalanda. Eza asali mabe passer Moïse Mbiye alanda nga sali mabe. Ya solo. Oui. Mais ka kokela na été ba passer na Zambie. Abandaki déjà na janvier février 2023 a préparé qui stade Machirwana a louera déjà stade na 2024 a robetaka na juillet tanda pese na date ne pose pas. Soki pasteur Moïse aninga ya falaka ya atika muninga beti après atine ba décembre atata ne prochaine. Ozo comprendre. En tout cas, pour nga Kisinjora a changé nos dates na atika moninga abandaki asa préparaki boni mana ye yango moni bo makambo ya peigner to mon oncle te ya so peigner to mon oncle molili on a clip ma to telema ya weza nga kwa mission mais la clip vraiment tant de ça clip to tel mission yaso Fali Poupa est Maramo Moudou, le roi de la musique africaine. Otozo Nisa Nisiki na Poto, Mobaliana na Gechope Bafana. Il est le guide de la musique congolaise. Ça Fali la musique congolaise. Ça Fali la musique congolaise. Il est le guide, numéro 1, grand chanteur, compositeur, le grand danseur, il est mignon. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Maman Nicole Malonga, la femme forte, a une solution. On a pas problème en zoto na biso. Produit Awatosa. Baila, 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 baila. Bakulutu baloba. Moi si bizaleli. Moi si comportement. Mais qu'il est l'eau échangeable. Moi si tailleur. Moi si nzoto. Moi si forme. Maman Nicole
soki olingi fese vimba Omat awatoza soki olingi moletonda Omat awatoza soki olingi kwise vimba Omat awatoza soki olingi mabele tonda Omat awatoza Mama Nicole Malonga ayena solution ezosilisa banete produit awatoza ezoteka makambo mobimba epai ya Nicole Malonga Omat awatoza l'original chez la patronne Nicole Malonga. etolo mwa bapa pe ezovimba na pomadoyo ezotelisa loposo ezosilisa pe batage ezolongola babuton na banduta tozali pe na traitement pour na hémorroïde faiblesse sexuelle éjaculation précoce pour na kosomba baproduit awa toza original chez Nicole Malonga à Château Rouge sur la rue Justine code postal 75018 Paris à 0 minutes du métro Château Rouge ligne 4. Mama Nicole Malonga ayena solution ezosilisa barebe produit awatoza ezoteka makambo mobimba epai ya Nicole Malonga L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci de nous rejoindre sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci des gens abonnés fidèles. Bateau va partager et puis bateau va commenter surtout la vidéo Nabiso. Je pense que ça la Rabiso énormément bien. Un grand merci déjà na bateau tout baling Rabiso bateau va soutenir Rabiso de près de loin. Toutefois tous arawana pour nous repérer sabino information et frais et puis na source lelo na zanga moroté na plateau lelo na mbeli bino Kisinzora leader américain avec Janvier Bafana et Poupa. Je pense qu'avec Bango Toromega Rosola, tout sauf rien autour d'actualité, vous allez mieux placé à répondre à la question de Bissot. Tout merci déjà à Dada Olungo, na Suisse, pour la Benaraï, maman sociale. Merci aussi à maman Karine Bionsaka Cosmétique, bientôt na Kinshasa. Merci aussi à restaurant Yolo Ezo, na Dallas, chez Maréchal et Souvé. Et ça, c'est-à-dire que Kuna Toliara bio comme il faut. Merci beaucoup à Maréchal et Souvé. Un grand merci aussi à les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. JB Kumaluta, merci pour tout. Merci aussi à Jason et Makasila, mon ami, et puis aussi à Megramangwana, les banquiers. Sans oublier à Wacha, Fashion Police et Mondo Kilo, le rechanter ça. Derrière la caméra, sur aux amis, moral, non, sur ça là. Vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à leader américain Kisinzora et puis aussi à Janvier Bafana. Bonjour les. Ouais, bonjour Kerit Ntimpi, bonjour Batutu Balinga Abisso.
janvier bafana Ipupa et leader américain vient jouer Ipupa vient jouer Ipupa il a fait son Ipupa on changer comment Ipupa Ipupa na lela Monique boy mama boti fali personnel na mona ndingi avant na cercle bo boti to kabola tenga bafana ye Ipupa ngamo pas Faustin personnel ngane pas Faustin leader américain vient na Bogar ngamo pas Faustin bota mignon ba musicien Congo na fingi na bango te ba musicien africain ba mabete baba kitoko makasi mais ba ki fali mignon fali mignon musique Congo fali mignon fali mignon non ah bon. Mais sinon, bonne évolution, il y a concert à Brazzaville Rosella, effectivement. Ouais, l'autre mardi déjà. L'autre mardi déjà. À partir de 7 pas 3 qui est en Brazzaville. Ok. Pas 3 qui est en Brazzaville, bah missa effectivement surtout au 4 lobby mercredi, sur ma carte ici lobby. Après bah mon baquet porton. Ok. Dans le concert on le 28, après le 30 na Radisson à Brazzaville on a na bisio moi na lobeza des assembles. Ah bon. Et comme Mouké. Maman botanga. Radisson et Kondi. Radisson et Kondi. Babié Sili. Batable Sili. Donc ils a cher mesure. Autant a pris autant a monté autant a té pour falloir na ba jaloux moko na Congo. Le gars ba OK beta ba kokaté. Qui jalousie ma casse na bisio. Na bisio to na biso moko to na joka na janvier na mo risquer na qui était. Ah bon. Mais ça table en ça. Au côté. Prix wana bati. Na au côté ma posa concert ya VIP. Tamazo ba VIP. Ils ont ba beta quitté. Mutotele mazate. Eza stade masamba débatté. Au hôtel manayo. Eza teke ba parler de ya congrès ya bango wana. Au hôtel manayo. Babi concert VIP. VIP c'est VIP. Table sur table. Il faut ba réserver ba table. Le seul et l'unique leader ou à respecter la VIP dans la rafa. Le monde appelle dans stade de Martinique. VIP n'est pas VIP. Ça là venait VIP. Vous n'appelez ça VIP. Premier concert dans le stade VIP, deuxième VIP. Donc ah bon. Mais comment évolution il y a billetterie na Lyon et puis na Bordeaux, na Bordeaux 10 sur 10. Bobangela biso. C'est que kobangela fali te. Donc c'est la sold out, il y a fali. Biso kobangela kapiso te. Ba place nyonso su etonda nango. Etie na ka bato ba telema. Ba place c'est etonda bobanga biso te. Bobanga ba mise nyonso ya Congo. Ya Afrika batute ya Congo. Ko africain nyonso to bango to bandima fali. Fali kobangela ka ete. Ba place tout likolo c'est tout et c'est tout. Est-ce que bato ba telema manda mwana. Force catégorie force. Catégorie force. Banga est-ce que bango kobanga ka kutute. Biso okomona mbalo ako mbalo na mystique a fourmi pe. Mutu akozala. J'avais bafana. Akozala. Oui, mais pour tout ningana. Dio nangana. Présence na bino mbalé na Lyon to na Bordeaux. La mystique a fourmi. A kokipe oza. Tu la folie muté malamu moko incroyable. Avec son année batutu. On est battu baki comme masu batu été a romema. Dans mbalo to. On est mbalo. Mbalo to comme mana ba président ba warrior. Ba Alain Visor tout ba kende. Akemikili. Alain Visor. Alain Visor tout. Angola Alain Visor. Ba warrior à Angola. To comme c'est pour son Kinshasa. OK. Limite Vande baba qui est international, monde entier. Voilà, monde entier, monde entier. En tout cas, billetterie, ça va. Makambutu, c'est bon. Tout bana babiye na bango, basombi à Lyon, basombi à Bordeaux. Waro za bongo. Waro ezate asomba monkom, asomba bambo. Waro asomba mbala moko asobeta akota na final ka obeta asomba polo bakomi kombo ya fali. OK. Biso bakomi kombo ya fali. Publicité. Qui fait un tel biso na polo ya kombo ya. Polo ya kombo ya fali. Baotek artiste. Baotek polo ya kombo ya fali ndenge latama. Yoka nyina zoloba bato balata bilambe lembalema ya eza ete. Nga yobe na misika fumbi okokozana. La misika fumbi. Bongo za te point. Na mikili ya mputu. Oza te pourquoi? Na Lyon wana. Oza la te pourquoi? Totele ngo j'avais ba fan na leader. Pourquoi kende te? Fali ya mutia malam soka bengine kaka. OK na yo. Ça bengi. Akoki koina batute soki bato musu basaki mabe. Yoka bango basaki mabe
énormément sous journaliste c'était non ça sous était aza artiste ya munene bango eza bango yoza bango te très bien Shadrach Mike Lokamada to zakanaye akangai yo Baliza Richard Tessa wa filma biso jura cameraman wa filma bino mingi pas Mike wana comment Richard Tessa ouais déjà passeport ana passeport ça na passeport il suffit babenga kuna batuna ka fallait ça bon habité mutia malamu artiste ya fali popa yango moni et puis azana ONG fondation munene azo sunga ba faith azo sunga ba orphelin chaque jour na téléphone ya fali azora ba 40,000 messages ya batu ya kolela baninga bakola na ye bana ba problème biso ba oyaye batu so ayebite batu fondation mutazobela kuna mutosa boye mutuboye mutabela ki mutasali bona biso président vraiment même nga ko so na président mo tiketa maka bonjour président bonjour Njora et si nabi que chaque jour à côté de studio de 6h à minuit et azo travailler na biso ndé nazo so ba ya na ba de la rente ezo ya tuna ni ba mise congolais ba sala ba nzembo na ba ngo chaque fois na répéter ah mais tu va travailler l'été va travailler tu vas travailler parce que si album est belé va travailler Tony va travailler ya ba travailler ba zo mbonga ba na lokoso te na zo mbonga ya mwami Rajabu mais oyemele likolo na zo mbonga Jimmy Belao oyemele ka likolo na zo nzembo ya mbonga ya lipasa ba mbongo oyemele likolo na zo nzembo choisi matata tela choisi matata ninga zo nzembo éternité souk tala patrie bakalos ninga zo nzembo alobani tala malentesa tala de la renta tala megay partout sur les questions pour les lengi fali musique lengi yango album est sur les marchés zobeta makasi mais ko fali tout le temps ba publication na ezara ke les camézoya dans le studio tandis que sur les marchés tu vois toujours album ezana qui to connaît lengi si les tenzora est-ce que tu vois zela non mon qui était botika surtout savourer na nos formule c'est comme il faut et puis boye la biso eloko musu likolo bino likabo bakseso ya ba de la reta omoni fallait ça artiste hein omoni tu n'as go lobi na butu na lari na lamuki na bite nzembo na o fallait lengi ko ta studio fallait ça artiste hein ana domo ko nzamba pesa ba inspiration ya inspiration ya kaka azana studio akwe ko tufango te azo sala banzema zo bomba na epela zo ka sazo ya sikola te ima Nicolas ya on a événement pas minene on a événement bela tozo préparer ba Stade de France tozo préparer Brésil tozo préparer ba Corée tozo préparer ba Madison Square aux États-Unis tozo préparer ba concert na ba Chili tozo préparer ba concert na ba Hollande to préparer ba concert na Genève calendrier na limité po yeba ngo biso calendrier na limité et c'est nga ba blom soit siké hein les leaders américains tout le monde a comment fallait retourner les lots en Afrique, Europe, Asie, monde entier. Mais est-ce qu'il fallait affronter peu ba pays mususu au nano abétaté en fait la ba calendrier en tout cas calendrier no limité calendrier zo bimeza somme na bi ma fallait ko sala na musique ya Congo mais c'est monté à Congo au salaire jamais pour déjà bêti 40 000 places en Europe et Salamate au ministère congolais monte à Salango même 12 000 places même 16 000 places au bêta ING arène de Bruxelles et puis fallait au stade de Martyrs pardon stade de France pour en fait un double stade de Martyrs double stade de Martyrs il y a stade de France les moko pour déjà programme makamso minene fallait au bêta na bastade Congolais moroté à Bisso habite même dans stade de Massamba Débat si yemoro oui fallu oui ça Congolais dans stade de Massamba Débat to ranze we ranson na beta et puis tu dois faire spam to bon ba kena mini face spam donc première makambo fallait zo sala premier ministère congolais ozo ke bete na ba Madison Square po calendrier na biso nanu ebimité obomona
oyo moko bakapesa elengi wana eza pesa elengi biso tobetaka na calendrier tosaka baaventure te omone patron azalaki na poto wana azosinye kaka akendeki azosinye kaka yomo directeur alandaki mbangu azosinye obakisaka bacontrat musique so eza elengi baproducteur baoya eza te kaka yo moko bandoko loye basali okenda kobeta te ya olesa musique te musique efe lesa ye voilà mais esalo ndeni komona à chaque fois bajeune oyo baosala succès na Afrique en fait toloba tout au monde l'autre fois Davido ayaki apesi beloge pas Fally Ipupa tolali tolamu ki tomoni sur Flavor aye alors que Fally aza génie ya musique africaine ba bien tant au monde ba gisement to ba réaction ya ba ne connaît ba artiste on va reconnaître savoir faire ya nikete ya bamboka na bango ba mpe baza ba numéro 1 na bamboka na bango mais ce que ba comprendre que Fally aza numéro 1 kaka na Congo te bango nyonso na Afrique wana grand prêtre na bango za Fally mutazo tombo la musique africaine o ikomitna na top za Fally ndeto ndo ta Michael Jackson koto pe Fally na biso na Afrique Fally za numéro 1 en Afrique à côté sous Europe numéro 1 nanga betaki par la défense wana bien sanga européenne na beta par la défense n'est-ce pas il y a 21 jours misatu azati barena misatu après ça bon peut devoir biso européen moko betile so 3 fois arena na 21 jours ba yebi okala danser bobeta et ça va devoir à domicile et ça va devoir faire ça ka ba congolais a tipo ba congolais awa boyo kisana bino mutema passe te po ba devoir o fala so pesa ngo mingi batalibanda mais ce que awa ba ko la falité mais na falité mais quand ba tumusu to mona ke ba boya que Paris la Défense Arena bakataka rideau et kokaka te tout mais na circuit ya romona bango moko page officielle ya Paris la Défense Arena ba ko reconnaître concert ya Fally babi ke na performance style lelo na ba moni artiste le roi Fally te ba ote bandele na Paris la Défense wana mundele biso te kérit bato ba yebi obeta bani na Google bani wana mundele mo razolo ba biso te ba internet bo samba na Google bo samba na YouTube biso kuna te biso ka le big Fally za numéro 1 numéro 1 Cyprien Nzolo biso to fanga na Fally Cyprien Nzolo attaquer bango biso ka la Fally on dit américain totalité ba oseka to moni maman na biso mo ote a la promotion ya Fally Ipupa o juba mafuta mbila na yache ba afisha Fally wana wario makila en tout cas non que mon na Château Rouge non que mon na lele mabe suka non a oteka ba billet na Château Rouge yoka promotion de yango na soko lingi artiste no makambo ya zo sala mutu to mona meke artiste na ye wana bino bo sela Nike publicité est Nike ayi bibino Tala Congolais. Nike publicité. Est-ce que Nike aye bibino? Ata Adidas aye bibino? Ata Puma aye bibino? Tala yesu kazo teka artiste na mindele bazo simba. Fally au senti que mutu aime so ya chaka Fally kata o chaka Fally kamba la mort directement côté artiste yango to ba promotion yango wana musala ba ko sala yango wana ke boleka ko finga ba tu boye ke so ngite biso ato finga ata biso sala to teka ka image artiste to teka ka image artiste na biso voilà mais est-ce que c'est vrai babier peut être comme Château Rouge ndi ba biso beblo kanez il est pas Fally biso Fally to sabino aza localité az international yepena bilo na pena ben oni billetterie et fungo mo senti que na funak papa ba dit que artiste mo na te jour ka fungo la ki yango ka pas billetterie na biso mo na te ba mo publicité na ba chaîne ya mindele na poto pwani artiste international o ba yebi yango no mo na mamba Fally. Voilà. Mais alors, les gens sont sincères, pour la vision partout dans le monde. Leader américain, Maramé les dans les réseaux sociaux, les lots. On a vu ce Peniel, on a eu ça réclamation, et va dire envers Pasteur Mike Alamba. C'était déjà tout rose. C'est un truc qui est sous. Il y a côté Pasteur Mike qui janvier. C'est toi. Leader américain. En tout cas, ils ont passé. Pasteur Mike. Aza passer na biso na sambela ke pa na ye na lingake makasi banzembo na ye esala nga malamu Peniel trop c'est trop hein Peniel moninga o eza moi de la femme lobela epinza bino ba femme na lobele ma be makasi o eza moi de la femme bino ba femme ya moni na respecter aza mama bana na biso so na za na prière na église bana balanda nga babenga nga tantine njo apesa nga mbote aza moi so
aboteli biso bana famille kokufa te mais Peniel yoko molekisa si la kate yoko eloko nini si la kate Peniel moi na somo balo ya liboso na mona kila téléphone chaque jour tozakana azaka na téléphone église amaboko ka boyeka ye ayambaka bapali ye moko azana téléphone na maboko kaka beta je mabe na opa mke susu na pas na téléphone ye pas na téléphone tika via pasteur Mike Kalini nango si la kate ngamo batindi mesimba te batindi Peniel batindi Peniel batindi Peniel parce que babi que Mike Kalamba est passé na so on a deux événements ya minene o pena ke basana majabu wana tala Peniel abini les cas événement ngi comment non esimba te ya suspect pona non eza suspect eza batindi nde kotinda batindi penza ya kotinda pena ya pasteur yem dazo préparer événement minene to comprendre que batindi mataba ngomba concentration azolia akanga ba jeune azolia te aza concentré na événement Zénith na événement du siècle oyo kozala le 27 juillet concert ezaka moko na stade ya pasteur Mike Kalamba ya pasteur Mike Kalamba ezaka moko na Kinshasa concert ezebele non pasteur Moïse asali mabe bilandalanda asali mabe pasteur Moïse mbi alanda nga asali mabe ya solo Mike kokela na été baba fait nzambi abandaki déjà na janvier février 2023 a préparé qui stade Machirwana a loué déjà stade na 2024 a robetaka na juillet tanda pese na date ne pose pas pasteur Moïse aninga ya falaka ya atika muninga beti après a tiene ba décembre a tata ne prochaine ozo comprend parce que azam osa ilanza muninga tie date na ye ya ye pousi ya liboso saloka tala ninga sali azu ya liboso ayeko biso liboso bakala esimbati bokoka pasteur Mike Kalamba jamais yaza nzambe yaza pende nzambe yaso asa ya nzambe ya place oyeba na le kinga te déjà ne bazala kana muta banda masolo toko sa ko grâce na bango te polémique baleki muta za basala nzambe bate ya kitoko mais pasteur l'église oya ye batikela ye pa ya papa faut comprendre eza église na eza ya papa ya papa ya papa biso en tout cas pour nanga Kisinjora a changé nos dates na yawa atika moninga abandaki asa préparaki yango moni bo makambo ya Peniel to mon clair te Peniel to mon molili biso to za batu ya pasteur Mike Kalamba biso sa bino ba bata pasteur biso to za batu pasteur Mike Kalamba na sa pas mata pasteur Mike Kalamba za nzambe Kalamba aza nzambe bundisaka ye makasi alobaka na ye pete azane pe na problème mutu te ye musane ka koyemba na kote lelo majabu jouer batu bakoti jalousie oui promesse jalousie uti pona majabu pona yo et où t'as la majabu par rapport à quoi aza pasteur moi aza sérieux asolaka très bien aza respecter un contrat a respecter nyonso déjà commis yango wana yon majabu tele te muto travailler na yé na bula obeta na stade Machirta jamais depuis biso to ko lobela pasteur Mike Kalamba tout le monde appelle on va dévancer depuis janvier février bango ba ye non c'est normal tout le monde en clair mais problème exacté assez atie yango wana mais événement du siècle il y a ba mosala la nzambe ya solo ezaka pasteur Mike Kalamba le 27 juillet traka 2000 de to préparer on a 2023 na février wana ya to préparer ba 5 nous sommes on a 500 danseurs na podium 500 danseurs abino 500 danseurs abina plus ndenge mo spectacle ezala na bakonzi Afrique baoya na bakonzi RDC ba Congo Brazza VIP wana niveau ba préparer ngo yango soki ya beti asambeli siko na mois d'août siko tant passé Mike Kalonga ba soto nyonso aigle wana Mike Kalonga nda longa ba soto salité te otila la star alonga la soto na nyonso après aigle wana na mois d'août et des jours abatu bakota kitoko batu bima kitoko batu pasa kitoko Peniel trop c'est trop nini yango sila raté muto bango te Peniel nini sila raté tika mosela nzambe calme
ochobota yo mo to yo ke lobi ozana mobali na yo OK si ba senta ya ochobota ba to sente ba sente penel ye ata na ndoto passer mai kalambai akozongela mwasi ya ndenge wana te mais bana kati oui mama bana yo mona mo ngazaka na respect aza mama bana atika pasteur calme atika le pasteur biso na pasteur to na mama sale belé pasteur azala makambo belé osala pona bato baba na malade bato bazana ba problème bato bazana ba boy église chaque jour bato malade baza roya a distrait pasteur teko patron pardon makambo ne c'est là ici la kala bana na yeb to zana prière bazana ba téléphone bana ba yemo pandima ba pesa pasta bana bazana na États-Unis mais ils ont déclaré au solana bana te bazana ba téléphone ya yazo ko numéro na bon ana ba numéro bana so to na ba numéro ba to ngato pesa meto pesa ate ba benga ba Taliban non na to pesa numéro bana so na ba azana ngo wani nga distraire biso mais démarche ne ya le bana télé est-ce que ça démarche bien faut te bi ba bazali ni sur la télé il y a sa vie privée il y a sa vie privée na télé le banane azana fait musicien té osala rapper star té bilo komika place j'avais un chéri encore le bango jamais musu tona bangagement encore le bango to le bango arrêté to ma vie privée sa vie privée très bien penye nyinyo penye nyinyo silate tetika ona musela nzambe esimba te ke babila ke mabeko landa yo ekolanda yeko ekolanda ona za musela nzambe pasteur Mike Alamba nzambe mutatinda na mokilo ase tozana na ba honorable Alendele to soutenir ye tozana na ba berger junior to soutenir ye ba mama Congo bazolela pour la pasteur na bango po makambo pasteur Mike Alamba ça même na RDC ya abete na ba stade de Libanda ya ba somo omona lokolo ka tonito sala événement na biso le 27 juillet yena baby c'est la biso makambo to comme tout zonga les choses merci mbate simbate simbate na bino batindi penye tout mon clair te ka biso donc to préparer ka événement mi balé mbala mo yobimi to bandi ko sambia na isangi to musika to banda ko sambia na isangi na lingwa to musika to yena wuleri suko to ache biso mo na kalamba to za les to na passer na biso kalamba sortie médiatique tout le monde en clarté tout le monde en clarté non ça clarté yo on a passé Mike Alamba il faut se pas s'emporter dans marambo ya ko bebse mo azana tante ya za concentré a lo bate biso to za to lo bela biso za na bana na eto lo bela to ko tiki to na musela nzambe ezek dizo ngana kotaka ezek dizo ngana zala ezek nengo saka chaque fois ba direct et mo ba ba revina ngana zabwe mais là on a so direct on ça dimanche de to kotaka ne dimanche to sala ki l'église tu za na église leader américain l'église à Mike Alamba nazala kuna nga vina nga Mike Alamba mutasima nga na catholique na kena beto Mike Alamba nzambe azana kati ya Mike Alamba il faut zana mosela nzambe na yo mobusula na ba père spirituel na yo ouais makam na yo papa c'est Mike Alamba na ibisa makam na ouais mais est-ce que vous avez que après ba concert ya ba stade na bango na comparaison au salama na ba nani sala qui plein mais Moïse Mbia Robeta Mike Alamba est pas Robeta après on va ça comparaison nana tondi saki nana yemba ki bien nana zala ba tu na concurrence na mutute wala ana concurrence na mutute azobeta pe pona défiter bato ba beta pona défi baza po biso chaka date na biso liboso bango ba yo na sima to pas la défi te bato ba bango ba romier ba bango na depuis et c'est au décembre 2022 si oui décembre 2022 déjà le stade 2022 oui décembre 2022 babika na beta na stade na beta na stade no te na stade OK tu sais que na 2023 de ce que tu ko chada OK mais qui s'en sort attaque moi si s'il vous plaît ça peigner le conseil ici quoi au talor Rolanda biso au lobani na lobakaka bakoko kala baloba libala bana ekufaka te batanga classe minute mais bazaki na sagesse makasi ozo comprendre très bien wana papa bana so azana besoin de cambo Mike Alamba tozana papa boti na prière hein papa boti papa Kalamba tozana na l'église bengi papa otina ta papa boti yo abenga Kalamba so likambo ezali oyezaka donc soit face à démarche à rouler capable parents ou soit ba oncle ba nani pour famille ezali ouais parce que azam mama bana biso au bout na lobaka ni mona ba respect na mona bana bana kati ba petit wana ba mona na église ke njora finga ki mama njora lobaki na mama boye finga na pété hein njora lobaki ki mama mabebo et ça respecter puis tout ngani toi la moi de la femme toi moi de la femme conseil non peut c'est kaka
asa komi kobota akomi na 3e enfant donc akomi déjà maman yemko avec 30 ans asumona mukete et là on est ici la raté atika pasteur mai calme azami concentré asala makamnae azaba numéro bana benga bari voilà mais la sortie médiatique il y a Peniel comment Moïse Mbi ezoya kosala nini en fait j'avais attends comment atoki bato misuba kolobona batindi et tout pour événement eza boyeboy biso diko kota kutu na ba terrain wana te on eza ba distraction nande ma todo lingo kota biso to na événement amene auto préparer ya pasteur Mike église na biso osomona biso to yena biso ko beta stade de Martyrs pona défiter o kingande akubeta kinga pe na beta o kingande chaki date nga pe na biso to chela date na biso avant bato o sa ba sortie médiatique na bango pona défi on est allé biso te biso to zela ka ba événement pasteur Mike zana kati stade de Martyrs après son événement na kati Zénith de Paris mosela nzamba zo ope nde fala zo ngisa musique na poto ya mokidi ne baluba siko ya nzambe pe zo ngomuto zo ngisa so Mike Kalamba ça liboso obeta kuna sema Mike Kalamba na salle meeting ina ebiso Zénith voilà leader asa nzambe moi malamu makasi est-ce que pour lui passer Mike Kalamba moi malamu aiba osona na bataza ogeti nzamba osala ayamba batu azamwa sa malamu avana abo na bana na malamu voilà parlons tous on asiko na musique na biso lelo affaire légende leader américain niso lelo na mboka na biso pour te confirmer que mutaza légende face à la nini face à la critère nini en fait et puis numéro 1 ba légende na Congo eza nani pona yo associé loba Kérit on apporte le banane ata bote micro balader to bandi banda a place toza tina masina ba bisa nyoka fali pour ana ba critère nyonso abina kitoko a composer kitoko disque kambuki nyonso to yemo pe boga en plus nyonso tout on na musique nyonso to ya kitoko sana na tout a fali même mbodo ini la bino yango nyonso ka fali nyonso ka eza makambo zo monana ba misa ba to bisa ba disque bato bimisa mais disque fallait zo vimba kaka ezo tomboka en plus azo beta ba salle mythique o ba mise kongola ta moko ko beta ngote mais o bango ba beta fallait beta parce que o fallait zo beta ta moko azati et ateka po bandaka musique liboso jamais po zalaka bo liboso lelo so ke même l'équipe ya Portugal bazara ba jouer so o te ba kala ba ezebio mais lelo comme Cristiano Ronaldo akoma légende à Portugal lelo na Argentine Messi akoma légende à Argentine ozo comprendre donc lelo soki même na tennis toza ba Yannick Noah lelo na tennis tona ba Djokovic ba trophée zui Yannick Noah zo yango te lelo makambo Hamilton a sala na Formule 7 et na Formule 1 pardon ba course na Formule banani ba sa ba auto rezo mo problème machine ni il s'appelle comment le nom de pilote Chouana maman ça lelo ba Lewis Hamilton balongoli yango les gens des atekaka obanaka musique liboso obanaka kala obisa soki ba 30 disques obisa ba boy lelo man fallait zo sala lelo ba musicien na biso oyo ya kala mota ko sala ya ko beta na bango ba sala fallait sali yango ya ba Schumacher azaka numéro 1 na Formule 1 lelo to mo lelo ba Schumacher azaka numéro 1 na Formule 1 oui numéro 1 lelo le balelo Hamilton ni Lewis lelo te ozo comprendre donc toye ba ke lelo numéro 1 il y a musique, il y a Afrique, il y a RDC, c'est fallait pour pas dire cap la merveille. Il y a Oazo Sala, Bayana Biso, Papa Biso Basala Yango, Banyoka Longo, Bazondima, Grand Prêtre Bosi Bosiana Bazondima, Batutu Bazondima. Mais oui, on a Bajibe na Kofi Baondimate. Ah? Bah oui, on a Kofi na Bajibe Baondimate. Baondimate que Banka Tembe. Banka Tembe. Manga fala Sala Banko Kate fala Sala. Banka Tembe. Tembe zo pour ma babi. Tembe zo pour ma babi. Yone ba fi ba ko mo baka. Il y avait les jeunes na ya kala ya sikote ya siko les jeunes en fali wa numéro 1 ya kikala mais numéro 1 à lelo ya rafali na maramunioso na musique ba fa ba to bimisa mais ba fa ba ondimate mais ba obeta ba nga fimbo bien la biso chibempe na to bimisa ba des matchs oui atanzi momoro
Tozo yoka te. Les gens ne peuvent pas savoir comment on dans ma cambo. Oh mais noir ils en ont. Oh bah ça oh polité. C'est l'année. Bah comment on ma cambo. Oh mutu moko bazawana. Avec Chango Bakal. Artiste congolais mon. Bon ça va. Toi tu sais ça soit non sapato. Boutique Attila na Istanbul wana na Aksaray. Boss na biso Gelo boutique Attila na Aksaray wana Attila na Aksaray na Istanbul na quoi venir McDonald's et pas na quoi venir McDonald's na biso ba bimisi ba rivage bango soza na besoin mon cotonio soza na ngo besoin au basket abo mon cotonio so au numéro 50 au numéro 60 nyoso tezana yango boutique Attila yango azana ba mideli ya ba chaussures nyoso ya mokili so ko zana besoin o somba o teka na Afrique o teka na Europe boutique Attila zana kaka na Veni wana kaka na Aksaray kota Fer Rouge na McDonald's o kiti mwana se wana batutu bayebi boutique Attila o uti Europe o uti partout o kozwa ba collection sikezana ya ba ndenge na ndenge biloka kitoko coach wana na boutique Attila na boutique Attila nga 44 na boutique Attila boss na so Gelor da Silva azana babiloka sike coach wana David Imperial la terre babiloka sike coach David Imperial la pasane commande nyonso za ngo besoin ato lingi ba koma kombo na yo ba koma baselo mama na mokoto ya koko Attila koma kombo na yo bakopena Kerit Timpi bamba fali pupa basket bakomi kombo na yo original ya travaka na mindele bakopena Kisinjora Madin boye kombo bon nzora razui janvier été yanga pe yaki on nga skuna la chantelelo yaki des pères boutique Attila maître Choucha Mabele maître Choucha Baby Black papa na Joss Eben Sao voilà janvier Formule 7 sur le marché, évolution en comment Formule 7 toujours, c'est bon. C'est bon, l'album a cité pour Tobima. Mais sur le Canadien, Formule 7 azo melara, on azo tomboka mabe, azo lingo yo kaku tuté ba misi ba disque. Quand tu es sabno que tisiko, tout le monde a ta disque mo ibimezate. Pour Formule 7 abeta ne gaga. Abeta kaka. Partout na baba rekezaka yi. Automato c'est on aza makasi abimisa. Alors on l'a disque Formule 7. Tisiko longo non. Opération longo la Formule 7 na marché. Opération Longola formée cette comment on a voulu que ça m'obale onga tembe yango wana onga nini onga tembe yango wana formé cette ezofimba surtout les 15 à tomboka ki les 15 ma na biso ka tomboka ki ya ma vandi na zongi penye na moté ya mabe oh penye le yeli susu go boss moi papa penye lo sa moté mabe taloba ke longi le kwa mwasa na maseke ngofinga te no bino kanisi so c'est nini so na kanisi elongi maseke mwasa lo ba bongo te o mo nzo mo na zabolo mtaloba zabolo una zongi na telie maboni nga za ko lo bako moi solo ba malimbi pour moi solo ba bongo te paro sauter passer mic ni esi la raté Irene wawa kwanza muno hapo tena chichichilo Igo boss Igo moté makarine wena Ananman ya bino ngwana voilà ya la ngamela ni linga ya meda kalonji ya Elise Zafila ya bona ya na brazoir na batute braza mo meza nga nga braza mbanga bambendengesu ba feka service feka service Monanga Ginel billet Jempo Export yé maka na Ren billet mtakanyi Ren wana na Ren wana tona badigi dikando ngoma bazana Ren wana to ya Ren wana tozo Ren akacha Bordeaux tozana ba PDG ni 15 tozo ya wana PDG ni 15 tikaya bana Bordeaux tozo ya robeta na Bordeaux na ebiti na Congo na beta na Bordeaux na Bordeaux fana ka mutabeta na Bordeaux
na Bordeaux. Donc kaka komona ke mutabeta na Bordeaux ka fali. Premier fois ça fali na Bordeaux. Na Bordeaux. Na Lyon ça va na mona batabeta na Lyon. Ça reste à vérifier pour artiste ba ibé na moko na biso to le ba artiste na biso Congo mingi balinga betaka Paris. Paris. Ba moni la Paris. Ba moni la Paris. Donc biso ko to Hollande, to ko ta ba Genève, ba Lausanne. Déjà fallait beta da ba ni man kalama. Sko to zo na magi wario moko Alex Arena. Fallait to mo aller Arena moko. Yesika. Comment l'action a fallu? Comment l'action? Mercedes Arena. Tout le monde a gagné. Mercedes Arena. VK service. Donc fallait lelo yene mugonza ba Arena. Ye. Ya ono mona batu suwa comme luka ba Arena na bango ya ba bébé. Arena nini? Ya ba bébé. Donc ça va sold out tout bien ya ba bébé. Ya ba bébé. Sikoyo na moni présent na biso ona linga pe mingi Félix Oazé kwa sobeta na Arena ya Adidas. Phénomène conquérant non? Yewana. Oh. Félix Oazé quoi ne conquérant fait. Après Oazé quoi pas bête ba comparer à bon mi balé. Bon balé conquérant. Phénomène conquérant non? Oazé quoi. Oh. Ba comparer bino ba beta ki wapi na Adidas. Tant na pseki no bo chada china ba ovo bobo yaki. So ni ngoza conquérant faut beta ovo. Na Paris la défense. Faut beta ING na Paris la défense. Na Stade de France. OK. Wana comme wa conquérer ba comparer yo. Na pas que notre salle. Siko faire yeba ka conquérant na yo. Yewana Félix Oazé quoi. Pour ba comparer bino na ba Adidas na bino na ba Rena ba bébé. Ya ba bébé. Oui. Bien sûr voilà. Conquérant na Yewana. Oazé quoi. Rena ba bébé. Ouais ba Rena ba bébé. Conquérant na Oazé quoi. Tout le monde est pour biso to beta Stade de Mati ba ko ba beta ka ba. Tout le monde vient conquérant na. To ba yo kana répéter oui. Ba yo kana tika na ambassade yo boy. Bona Oazé que Simba. Oazé qu'on le kai. On le kai. Oazé qu'on le. Oazé qu'on le ka faire. Qui va se quoi c'est un bon leader américain. Na poto liboso Fimbu. Abeta na poto liboso affaire. En même temps na poto liboso affaire. Félix Oazé. Oui. Disque banda cartona pe na Kinshasa. Kinshasa ko le ka faire. Si le no patika ni Fimbu. Ba joueur na sous Chile lo. Jerry qui ne wana banzemba Oazé. Ba male mambwa. Ba to robina ngo. Oui. Ya Oazé ko le ka faire. Yo zelo como. Comment on a ya Oazé ko le ka faire. Ba Rena mikiana ba kewana. Kokera na bango wana. Kokera na yewana. Yohana. Oazé ko na. Oazé ko na sana ndene ebeli ako chaka la défense. Bon faire nda ya la défense. Tomeka ki Arena yangwana. Chadach. Akina Rena ba bébé. Namna ko na chaplain ba tonga ngo. Namona ngo. Odo yo mona pena e bandeli etongeli Arena Adidas. Namane ba tonga. Natala quand on a vu passer ce week-end, il fallait encore répéter de longues jambes passer ce week-end. Il voulait concerter répétition. Place maintenant bon ça événement. Ah oui mais place à niveau qualité. Non. Dans sauter pas des stades Stade de France. 80 na ba bébé. De to kende botokei. Tant que to ça ba Stade de France ansko to comme so ko ko sakana siko na ba aseni to comme ko sakana nde. To ko sakana biso nde eza bongo. Tour na bina pour ko sakana so ba bandule. Ba Bercy compliqué ça so. Pour to beti janyo so minene. Siko comme ko to yan so ko sakana biso. Ko sakana biso. Na ba Zenit. Voilà ce communique auto yana ba bilora même que ils est sur événement ti. Ba to yana so sakana. Beti. Ba salo baninga ba bouler. Parce que bon ça siko. Parce que on siko ba concert siko ba moi biraja ba ko matala concert a pese pa ko la. Jibela opaye wana tete ndai paye wana amatipe. Ya uli Michel Kodamboka. Amatipe. Pour na ba Rena to beta. Ba niveau fali choisir matata au matate. Na Stade de France au matate on international au matate. Alors so la Zenit siko ozasko ye uli Michel na matina li passe en bon à matina nata Korea masamba mati abudu samba mati to sakana biso to ye manabiso eza mama moka wario a coach na coupe ba Gaulois lokola wa Gaulois a côté la bango avande wana aoyoka baoyoka omini baro na bagi opération cha micro ba komile ba nzembo lidé na bango beta kuna ba répéter ngo mama wario kota na kati ya groupe ya ba Gaulois ba yeba ba nzembo na bango te bango ba na ba nzembo te ba ba répéter nzembo pona est-ce que ça là ka pas tomber au cha micro ba yeba on ko njoro le bicha micro ba ba na nzoro on y a pour l'artiste congolais nani ba na nzembo te
bazana nzembo te crédit opération Chamiko nana bana nzembo ni bazana banzembo te mutation na 5 albums Mama Koti Abidjo na yela bango pour la mona na ba groupe le so bonde bango ba kota kapé na pe na ba direct na bango na Koti na yo kine ba lo moni njoka nda lo baki ba ko ba nzembo présent bango robeta kuna ba répéter zalaka Fali au Tchakabu Medei science fiction sans forcer Seyo c'est l'amour je t'aime Noctambil Sopeka Kidia Fuka Cheni Finikana Liputa Soka mutu ayibi batemo na ba titre musala ya mabia yango ya kosala yango Godinasi yo yebi ba titre na yebi ta titre moko te ya ato tuni pe bango mo ba yiba na ba titre 19 featuring 19 featuring ko na banani na ba ve malage na ba Emelia na ba Soleil na ba Miel de Sang on se capable de j'avais ko sekati to longo makama to comme vendre lango en tout cas merci na bateau tout banina Aigle Fali Poupa le 30 azana Radisson le 6 juillet tozana Lyon wana en tout cas to la takitoko toza la propre le 6 juillet mona mbali tekato le mona moi si teka mipende teka libumu ba mona tatu azoya na joyeux anniversaire Priscilla Oba longue vie ma sœur chérie tozana Bordeaux après c'est la première fois festival 800 €. Fallait remettre le 14 juillet na Liège wana na mboka barita Vindu kilo à Liège suka kilo à Liège mingi toza na matonge na boîte na biso Mambo les grands Mambo suka na boîte et pas madame Mambo tomela to kabanzembo kitoko musique congolaise et betarawana chaque week-end toza vraiment merci Shadrack Kanga c'est mon ami la famille my bro voilà je pense que toujours non ndasko to yo kapena et loko yo leader américain a scellé les biso tout me robeta na liso na mo qui et puis exclusivité pena ba monsieur ba ya ba pesa indu ça ba pesa kunga na ebité non c'est ça voilà leader américain idée on est utana wapi initiative ya rusala hymne national pour na Fali Poupa na yoki nzembo nga motango zo répéter ngo mena ki ba chair d'épaule comment inspiration makasi merci beaucoup ba monsieur Bavanda eza nzembo yela kinga ndeka na sala ba émission nga ba live nga bato ba CP nango nazaki dimanche na karaoké et pas directeur na so Edi Badiata autaki Paris Tovandi nae njoka epatela ke mission asepela ki nango ya on a bengi ba musicien nga ba warrior tovandi to répéter to ko telango studio to ko ta studio aza besoin libanga air yango ya c'est le moment c'est le moment monsieur to ko ta studio semaine oyo ba José Ntiaou mi José Ntiaou ko tu libanga déjà assir Armani Pozo donc Mama Tina Fatouma en tout cas Tina Fatouma mosungi monene na yebiso ya Mama Tina Fatouma voilà leader américain bato bakoyo kango je pense que benga ba musicien bayoka suka na nzembo suka na nzembo national Fali Poupa est Mara Mobutu, le roi de la musique africaine. Otozongisa musique na poto, Mobaliana na Ketchope Bafana. Il est le guide de la musique congolaise, ça Fali la musique congolaise, ça Fali la musique congolaise. Il est le guide numéro 1, le grand chanteur, compositeur, le grand danseur, il est mignon.
oh, elengi, elengi, oh, elengi, elengi, oh, elengi, elengi, oh, elengi, oh non, elengi, oh, elengi, elengi, oh, elengi, elengi, oh, elengi, musique a fallu, elengi, elengi, oh, elengi, musique a fallu, elengi, elengi, oh, elengi, formule 7, elengi, elengi, oh, elengi, de la renta, elengi, elengi, oh, elengi, musique a fallu, elengi, elengi, oh, elengi, mal accompagné, elengi, elengi, oh, elengi, Medena Zani, elengi, elengi, oh, elengi, Kera Mouré, elengi, elengi, oh, elengi, Kids complet, elengi, elengi, oh, elengi, Dardi Kere, elengi, elengi, oh, elengi, musique a fallu, elengi, elengi, oh, elengi, Bakalose, elengi, oh, elengi, c'est l'amour, elengi, elengi, oh, elengi, science fiction, elengi, elengi, oh, elengi, noctambile, elengi, elengi, oh, elengi, éternité, elengi, elengi, oh, elengi, il a choisi ma tata, elengi, elengi, oh, elengi, VIP Bafana, elengi, elengi, oh, elengi, Nzemba mama, elengi, elengi, oh, elengi, Fali na biso, elengi, elengi, oh, elengi, Fali kitoko, elengi, elengi, oh, elengi, ma musicien à Congo, elengi, elengi, oh, elengi, ma musicien africain, elengi, elengi, oh, elengi, Zanabino kitoko, elengi, elengi, oh, kasi boyeba ke Fali mignon, elengi, elengi, oh, elengi, Nzembo Fali, elengi, elengi, oh, oyi baro ndeza boy toko tango studio hein dans toko ta studio vraiment et ça vraiment j'ai été toke elengi elengi oh elengi elengi, oh, elengi, musique a Fali elengi elengi oh elengi sopeka elengi, elengi, oh, elengi, liputa elengi, elengi, oh, elengi, nyoka lese elengi, elengi, oh, elengi, edi badiata elengi, elengi, oh, elengi, yanana boduga elengi, elengi, oh, elengi, Cyprien Anzolo elengi, elengi, oh, elengi, Sule Kauka elengi elengi oh elengi Mwami Rajabu Mwami Rajabu honorable, Moninga ya Jimmy Bela ou patron les deux patrons Mwami Rajabu et Jimmy Bela les deux patrons merci aïe, aïe, naya lisusu yaya, oh, Jeannette Sate café au lait, soki okutani na voisin lokola zoto sate yala popo yala mai maître kore makengo pentire yala popo yala mai o Jimmy Bela ou yaya yala popo yala mai o Jeannette Sate yaya yala popo yala mai o Mireille Chuba ya choma se masamba yala popo yala mai o maître Blaise Bekwa yala popo yala mai Katazo Katazo bakata Katazo bakata Katazo bakata Zobaga zoba Katazo bakata Zobaga zoba Katazo bakata Katazo bakata Katazo bakata Zobaga olelongwa Katazo bakata Katazo bakata Katazo bakata Tozono elengi elengi, oh, elengi, elengi, oh, elengi, Nzembo Fali elengi, elengi, oh, elengi, Marie-Hélène elengi, elengi, oh, elengi, Arsana elengi, elengi, oh, elengi, Nzembo Fali elengi Gou Obieso Neso bientôt studio ah bon Baololae 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 Yede Baololae I oh ah aye de l'autre côté Mosala na ye ko diembe la Fali Takipa kakokola Sobawa Takipa kakokola
Yaya à la popo Okolanda binote Yaya Towolola ye aye de l'autre côté Mosala na ye kodiembe la fali Akipa kankokolo Zoba kata zoba Kata allez kata inspiration tu as pu idée peur aussi la Moni ngana mta marketing tono bana Congo na numéro 1 na numéro 1 to ça na album Formule 7 et ça sur le marché et ça on a besoin de promotion to le belango toujours to ça album te pour 6 mois une année 2 ans album on est ana et kendara donc na micho yo patron boss Fali aza disque ka moko na marché et ça Formule 7 ça 31 chansons ba Jeff Nzadi de tête ba alliance ba thème clip alliance c'est dimanche na bandi ba tutu ba CP nango mais ça marketing vient jora ou ça marketing vient jora orchestre ngada ba komanda ba wario ba ngotu ba wario ba ngotu ba ke kuna ba ke sa ba ku test te za ba sali ba yembi kaka ba fandi wana ba sa ba to so kete orchestre ne to sa ba to comme ça yango ba tusu ba za ba ensuite j'avais ba fan et loko ki on initiative leader américain Kata et si andeni mon salon et si andeni Cyprien Ntolo Kata zoba kata félicitations leader américain yo l'autre to yemba ki yango dimanche na catalogue et pas directeur na karaoké mais directeur a craqué on t'a aidé ba data yembi la vidéo est circulée partout tout le monde directeur est victime là leader américain ayembi siko nabité boro fait comment zembo na bingba wario nanga Varane Sente mon rich tempo numéro 10 à mouvement Diego Solo Diego accompagnateur Diego soliste y a ta accompagnement solo Lionel Messi yo yeba na zala ko Messi nanga ma femme pas bolé te ye Messi te ye zala Messi te ye za Diego Forlan Messi Santier et on comme c'est Messi bonde oh chef je vous aime beaucoup le chef d'orchestre yo Janet Sate Café Olé Mireille Tuba Jomas Massamba Maman Fondation Tabita Dorcas Maître Kore Makengo Peinture Jean-Jacques Pagnabogar à Genève et puis sans oublier grand chanteur toi la vice-président ya le chef d'orchestre bon balo chef pas suite nanga pe boya Fali biso to ba boya et to ba boya donc chanteur yo mignon garçon Jonas Dibala et ben Dibala on a vendu en couleur donc bango tout ba ko ta F victime ba vandi bango tout ba venanga Serge Nombele nazaki na Bruxelles wana venanga vraiment donc franchement tingi na Paris donc parents français venangai Gaspard Lokito donc voilà ba venanga bazala na Paris voilà animation c'est-à-dire que la moni inspiration la Moussa na ko diembela nani azo diembela Fali bangwana de bango nyoso bamaka ko diembela to beta rena batutu ba ya rena to beta stade de martyr batutu ba stade de martyr ka ko diembela o lokola Fali fongola ka francophonie ngape ka na ba cheleka tabura mata ba ko
na boaki mère na nga Big Love Dig Dikila Christelle Big Love Dig Dikila bo sente Christelle ba Fosset R7 li sola li passa na ozilaka maman de solaki na bo sanité Jean-Jacques Pagna Bogara Genève maître coréen Massamba ya Jean-Jacques Pagna Bogara Genève donc na bongo bo sanité ya Jean Ketalo maman na nga moi ça mokonzi Ketalo moi si ya mokonzi voilà j'avais bafana na lito toka wana biso de ana plutôt clôturer na leader américain Mbala Birodé toujours voilà j'avais bafana quelques salutations na bateau tout ba disposa qui tombe pour Orlando biso bon bateau balingara biso surtout ba wario tout ça na bango toujours ici bango tout ça kana bango toko baka se koko ba ya oli Michel Kodamboka maman Brazil boko maman social ya sala toujours na ba circonstances nyonso na bote ser na Irene wa kwanza muna motema chichichilu tout ça rabiso de ça musala pour mon biso aba tu vraiment finge les garanties et on demande ka ba luka biso tout ça la musala kitoko merci beaucoup merci na bateau tout ba disoza qui tombe pour Orlando biso l'invité leader américain quelques salutations pour que toka ba na yope bateau tout balinganga balinga vient sur ba warrior tout ba tika biso te ba soutenir biso to kota studio tous on a besoin tu as besoin soutien maman Tina Fatou tu as besoin soutien na la tike soutien ya nzoto te soutien nzoto te nata soutien te mabele beba ça mabele mbumelengi ya janete seki nata soutien te mabele beba mabele mbumelengi solo na mibale balinga basi mo mabe na bino mibale balinga ngo ya solo mibale balinga ah bon makas mi bali ko mona pena azui lobo petit simba retour merci beaucoup à leader américain merci surtout na bateau tout ba disoza qui top pour Rolanda biso un grand merci aussi à les boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas JB Kumaluta et puis aussi à restaurant Yolo et Zona Dallas chez Maréchal et Souvé et Yesa balobi kuna balia Rabio merci aussi à mon ami Gramangwana sans oublier à Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa. Merci aussi à Dada Ulungu na Suisse pour la bengaraye maman sociale un grand merci na bateau tout balingara biso vous partager vous commenter vidéo le rosal biso énormément bien je pense que tout le monde est bongo au prochain numéro L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.